est-ce que mutu roi mama Congo penza ko tellement finga jibi hein parce que ezani anya ezana kati kuna yango yo ozana tembe na bato bien ndenge non nazana tembe te nazo talisa ka vérité pour nga nazala muta vérité au cachet judiciaire donc la yo pezela na ta la sote t'a dit copain nanga liboso azali mona parce que akufa lelo personnel les États-Unis azala mona ministre ozo comprendre même à Congo malaria négatif HIV ce qui VH ce qui ni ngona yangwana nde négatif soko ebi mutu te ko ya ko fungola munoko te ko loba nga na vie na nga na sala ndumba te na vie na ngai na bala na bota mwana ezani anya ezana kati kuna yango yo ozana tembe na bato bien ndenge non nazana tembe te nazo talisa ka vérité pour nga nazala muta vérité au cachet judiciaire donc la yo pezela na ta la sote t'a dit eza na mutu mususu kitchen eza penza o to lobaka penza donc adel ya makiti ndumba penza ya makila ye penza ta bali na ye aotika te ata bali pedo ba penza te kutu des autres na famille ba ta komi kuta zu pe yaya azui leki azui na ba beau frère na ye donc azui ako so peta papa mbali mais mutu ko anga moi je me respecte parce que na uti na famille moko oh bah éduquer biso mignon non mais j'ai appris que famille mo lokolo ba chérie tika biso to la famille ba chérie yo oyoki merde mambolo yo mona maman la biso o moni famille na oyebi ba mama leki na nga ba mbongo bazana ngona mboka oyo bato bavandaka wana penza bazo commenter balandaka boko tuna ena mute apesa bino na résultat JB parce que c'est pas sérieux kokomati apesa bino na résultat JB qui est responsable a continuer qui kaka na ki danseuse na ye danseuse ngai danseuse oui j'assume eza musala lokwa musala nyo surtout eza musala o esala ke ngai lelo na ye bana eza musala ke o esala ke yem koko Congo aye bangai tozaki nozaki na mobulu yo mutozalaki na mutu likolo siko olingo kene ko bala na famille moko oyo batu mitu eza ya kimia batu mitu eza ya serieux siko olingi marge tu mutu na yo likolo wana bazo batia na ndaku wana famille ono ko mape belle sœur ya te non moko photo zone saka batu na nzela il faut tozongi saka batu na nzela ezaka rapport na zala kishasa poso na zaka na poto na ngana beta ye penza na ndenga mutu parce que na sala judo na poto yo vérité nini oyebi sur mama Congo oyo mais nga na lobika ka vérité papa ata yo moko jibe bien quand même as artiste munyana na kati mboka oyo pourquoi aujourd'hui vous avez la facilité d'attaquer ma femme celle ya poto vous êtes sur Top Media TV. Ben voilà, Mbote, Bandeko Balandi ya Ndika Télévision, Bandeko Balandi ya Top Media Télévision, Boye Imala Mona. Émission Nabino, le code de bonne conduite, émission où ils allaient présentée par moi, votre frère Tadi Ngalapa, dans les soucis toujours, il y a informé Bino, dans les soucis toujours, il y a même la Bino Makambuya Malonga. Mokolo Alelo, encore une fois, week-end, où on a la Bino, Anya Star, la star. Bino boyebiete Anya asala musalane o kitoko Anya makambu ya koloba eza ebele, c'est une émission surprise et d'ailleurs je vous informe que cette émission est qui même prévu que esale malelo mais na sali o babengaka en atterrissage forcé pour tout le commenter ça la émission oyona Anya Star bino baeboza sima caméra soki to lo langage moko bo fongola to zo Anya Star une façon to solo na ye to pesa Anya Maloba. Anya bonjour. Bonne santé. Santé bien. Mais Anya, du jour au lendemain, vous avez c'est normal, nous avons la kimia, nous avons bien, un peu de cœur. Donc, esprit, ma ramène surtout les bien, donc c'est normal. Maintenant, c'est un régime petit, le monde qui se mais la tisane, thé, jus, donc il y a bien sauté un régime, un régime. Mais apparemment, le régime en gros aussi, si Batoro n'a pas fait si Batoro pensa, donc la dîner peut moi qu'on l'a sur la boutique. Parce qu'il y a surtout chocolat, tout ça. Lorsqu'on te dit Anya Star au collier, et ça la bonne bon, c'est que ça bon, on a compris que
bato balobaka Anestar okoli bayebi ngai te. Bo bato o bayebi nga o bamona vraiment ndenge na banda musique titi lelo ndenge na komi ba comprendre que c'est normal. C'est normal parce que j'avais commencé la musique j'avais 14 ans. Aujourd'hui j'ai 37 ans. Donc bon, marié tout ba musu ba bomba ba âge na bango. Siko tala siko yo bena do ngo pese pele yo. Nazala na longi ya 14 ans, na 37 ans ata bino moko. Vraiment. Na komi maman, na komi mukolo, je pousse ça depuis en plus mon nene bête on t'a comme mon nene et changera pas moi quoi, changera pas moi forme à mon tout voilà mais avant de commencer cette émission je dirais un grand merci à maman Zozo la femme de papa Noé Mavakala Nzinga, maman mille respect yo bongana papa Noé Mavakala Nzinga, un grand merci à maman Deborah Lubanda Kilo Bamera Calgary yeso na Obwakaye sourire ezalanga na mbebo. Merci beaucoup pour le passage conseil, un grand merci à Blandine Tatala depuis les États-Unis d'Amérique, la patronne depuis Blastet, je pensais à toi. Un grand merci à une grande dame depuis quelque part, elle s'appelle Pamela Moussassa, hein, c'est-à-dire Pamela Moussassa. Barbie la grande Pamela Moussassa depuis Liverpool, c'est-à-dire maman Liverpool, papa Liverpool, na pesibino mbote, nanzela ya Pamela Moussassa, Barbie la grande. Voilà, un grand merci aussi à toi, Espérance la Congolaise, la grande dame, Espérance la Congolaise, femme en espèce. Espérance, je pensais à toi, Espérance la Congolaise, femme en espèce depuis les États-Unis d'Amérique. Voilà, Nazalina Oto Bengakawa, Anya Star, la star, tout le Kamoyeto, Fungola émission Nabiso. Nous avons basi mingi baza on a na bana 4 5 ba papa 5 poni bato ba assistant social wana nde bazo kotisa basi eza ba condition na ba réalité ba kutana na yango ba mibali ba inconscient nde ba botsa bango bongo mais des fois ça la na volonté na bango te. Non, c'est pas que mibali inconscient nde ba botsa bango te, za ba mibali inconscient parce que ce qu'on dit c'est que mibali surtout baza na poto baza ba inconscient. Non, je n'ai pas dit que non tous les hommes yo lobi au monte que basi a poto ba botaka mwana na mwana tata na kasi pona ba biloko wana ba assistant social ba yaka ko tia bango makanisi ya mabe na mutuke mobali ta muso abeta ki mbata bengana ye na ndaku funda ye abeta ki mwana mbata po éduquer mwana sala mwana ba ko kanga ye ba ko tia na prison. C'est ça que oh papa na biso faire ya kutani na ngodok eza mutu nyonso to ko kutana na ngo ata za musicien te. Pourquoi aujourd'hui vous avez la facilité d'attaquer ma femme celle ya poto? Non, nga déjà mon nga déjà. Non, na lobité que yo. Vous wana na lobi bino. Bon, biso suko. Ba journaliste comédien. Non, moi je dis nga lo ba ke eza mabe soki baza na système wana batika eza mabe parce que koza la femme seule eza te apona ki to alinga ki za la femme seule te eza bongo te. Eza peut-être mutu na choix na ye, tu vois. Ngai ndenge na za awa, moi j'étais mariée. Moi-même j'ai demandé le divorce. Même aujourd'hui je suis pas encore divorcée parce que le monsieur refuse à me donner le divorce. Tu vois. Zela olingo bimsisa ma musu so anya. Non, nazo kene na nzela mu oyo yo tuninga par rapport à question. Donc na sens wana. Mais je suis catholique. Donc na lobake naza décision ngeza ke nakoki kovanda na libala ata avion ekiti ata avion télébil boso na ngana mobali yani ekosala maka jamais. Ozomona ekosala mate parce que ça décision o ngai na. Donc ezapela na basi mususu ya poto azui na ye décision peut-être na makambo akutana nango. Peut-être azaki na mobali moko bazalaki brutal. Mobali moko azalaki sérieux te. Amoni ke au lieu avant na ye na mobali na préféré avant na ye moko na bana na ye abokola bana na ye na kimia. Et ça te ke bazoko ba femme seule parce que balingi kokoma ba femme seule to baza basi mabe no baza basi mabe te. Donc mutu aza na choix na ye asali choix na peut-être bon pendant 10 ans bien pendant 5 ans na nina vana na ngai moko na vana ngai moko na réfléchir pour na vie nanga lokola naza déjà na bana na boko na bana na ngai batanga malamu bakola malamu et biso ba maman te protégera toujours bana te protégera bana na sens nini bo benga bango ba femme seule te non baza basi penza baza bilombe papa ko boko la bana yo moko c'est pas facile. Je vous salue toutes les femmes celles du monde, je vous salue. Et ça surtout
na poto wana biso na Kinshasa ouais ozana ba mama leki ozana mama na bino ozana ba leki ebika ko mozimona ko tika etape leki do akotika la peta ata 2 jours 4 jours ozomona siko bango bazala bango moko donc a privé ba sentiment ba posani surtout ya vie na ye kaka po abokola bana na ye malamu azobanga siko nini azobanga ke na ko ko zo mobali moko na ko ko pe mobali alingi ngai a proposer pe abalanga mais est-ce que mobali yana ko zala malamu na bana na ngai akolinga bana na ngai yana ko linga bana na ngai est-ce que mobali yana ko traiter bana na ngai malamu yango moni elles ont juste un peu peur de leurs enfants, une façon de protéger leur vie et de protéger aussi la vie de ses enfants. Oui, yango moni bazoti kala bango moko bino bokomi ko benga bango lelo ba femme seule mais c'est pas que baza ba femme seule parce que balingi baza ba femme seule bazotala ba paramètres tant mususu azwaki papa moko alingaki abina kobala yo aye kovanda na ye na ndako moko akomi ko maltraiter bana na ye akomi bima lisusu na bana oyo yaye kokutana c'est ça akomi ko bima na bana oyo yaye kokutana yango na bengaki bango des hommes inconscients akobanga komona ke ete malamu navanda nanu boye na bokola bana nga bapusa na bakoma mikolo soki na kozwa mobali navanda na ye to abala nga bon nazela na bana nga bakola c'est leur façon de chercher à protéger leurs enfants ya ko protéger pe ba vie na bango moko pe ba mitema na bango moko c'est ça c'est pas que ça ma femme seule ou bien eza net critique ou bien eza insulte moko non. Merci beaucoup Anya Star na sepela na maele na yo Anya oza maele tu réfléchis ben voilà tes 2 pieds là sont sur terre ba raisonnement kitoko Anya mais Anya eza na motuna moko to linga to si sa émission oyo relation na yo na mama Congo eza nini Anya Star ndena na mama Congo yobi la combattante mama Congo te bon na yebi na ngatenga na yebi na mama Congo moko moko kaka oyo na yebi oyo yebi wana wapi aza sans éducation afinga rabato malembe sans éducation eza na moto nzamba sala sans éducation bazali ebele sans manière oyo yebi wana bozowela nini to wela nini ngana yi tozana eloko wela ngana ete c'est juste kaka olakisi oyebi balobaka mona moki abetaka mbonda mpe bakolo babinaka soko olakisi mokolo nzela ya malamu ya kolanda siko mokolo wana lokola aza na bojoba na motu na ye ye azomonaka nzela wana olakisi ye eza lokola ofingi ye alors que ofingi ye te lokola ye amesana na kofinga parce que eza éducation akoli nango azali nango akozongela oka na mafinga ti siko neti ngai nakozala na relation nini na moto afingaka bato na moto azali na bojoba na motu marge kibokolo na ye nazalaka mpe mongala papa nde okotisi ozongi kota mboka nazalaka mpe mongala motu siko aza ne na bojoba ne bongo siko nga na kosala ndenge siko eza nini parce que nalandi lobi live moko sincèrement à répondre bino bien na yo na ndeko no saratola donc afingi bino pena na ndenge donc à recadrer bino na ce qui s'est passé exactement ezali problème ni bon aza na forme ya bord gorille motote de yo tuni ngai mama Congo ngai biso mama Congo na ebi gorille yo ozolakisa ote ngana tuni yo moto face tela biso na face tela biso na face no face tena fini na basi mabete na na problème net mais exactement ti boko na niveau ya kofinga na eza nini exactement na finga rabatu te parce que éducation na son na baboti na ngai balakisanga ndinga kofinga batu te mais soki na za na vérité ko loba yango na robanga mutu te parce que yo finga rabatu ngana ko banga parce que oza mal éduqué oza mal élevé parce que oza peut-être na ba manière te oza instruite marde to zovanda na poto mbula na mbula oboti bana na poto mais donc mosendi omiki bosendi na poto yo vérité nini oyebi sur mama Congo oyo ekoti la vérité papa ata yo moko jibe bien quand même aza artiste munene na kati mboka oyo aza musicien munene papa mokoko omona ba finga bango ba répondre te parce que bato ba finga bango bazana ba niveau na bango te yango ba ko répondre bango te yango ba ko répondre bango te parce que bazana ba niveau na bango te est-ce que mutu ko mama Congo penza ko tellement finga jibe pour
nini parce que mundele apesi biso nzela ya kozwa téléphone okoki kotia otiango wana na crépier na yo omifilme yo moko olobi ba n'importe quoi ofingi bato tu te crois que comme na niveau ya motu wana non moko il faut tozongisaka bato na nzela il faut tozongisaka bato na nzela ezaka rapport naza na Kinshasa parce que nazaka na poto na nga na beta ye penza na ndenga moke parce que nga asala judo demande à héritier Watanabe bato mosusu faut kobetaka bango mpo bazonga na nzela parce que opesi ye conseil ozoloba na monoko alingi koyoka te parce que biso kofinga toyebi te toza na éducation ya kofinga te parce que tozaka na éducation ya kofinga toyebi koloba nga penza nayebi koloba so nazaka na éducation ka ya kofinga bato na nga sepeli sikoyo bato mosusu ko faut kobetaka bango neti ye vraiment na judo nga na sala na judo nga na sala pe box ozo comprendre na ngai na beta ye na niveau moko penza na yebisa ke omoni kibokolo na yo esika ememi yo tabona mukende nga beti mais bon c'est quoi exactement est-ce problème nini non elle a trop insulté papa chéri a fini muto ya bato trop c'est trop mais c'est quoi ce qui a fini papa chéri problème na yo na kateza nini papa chéri a problème na nga parce que papa chéri a ça artiste monene même si c'était Fali que ba fingaki moi j'avais fait na salaka nini live moko pona Fali pona koloba non tokoye kokoma na ba niveau moko boye mais tokoye kokoma na niveau ya kofinga ba artiste na biso tina ba niveau wana ba patrimoine na moko na biso photo protéger bango oui critique tokoye ko sala critique so to monde mabe ezali abeta musique ya beta sala libom esimbite toko sala critique pomba la sima abongisa mais ya koye kofinga neti ngana ko vendre jamais na émission ngana finga Fali même si même makambo ya Kofi na lobaka j'avais dit juste la vérité mais jamais la koye ko vendre na finga Kofi parce que aza artiste monene na kata mboka bato o bazo sala fierté ya mboka na biso ba wera son ba Noël baza wana baza bato ba sala fierté ya mboka na biso o baza ko tombola drapeau na biso bisika nyonso to bato bazo respecter biso bazo respecter pe mboka na biso siko ko bona mutu moko boye o yaza na niveau na yete avanda na kiti na parce que ba pese téléphone soki iPhone nini ngona o bango bazoka na crédit avanda zo finga mutu lo kwa JB bazoka na crédit mais crédit so mutu lo kwa JB papa te crédit ofuta ndam biso dikut biso to somba di mais yo kofuta pe kaka deza ka mbongo to futa di to somba di ko so mimbala moko mais ndambo wana ezandeke mususu ozo comprendre ezandeke parce que vérité ni yo avanda afinga mutu muloko ala jibe mutu oyo ana bana tata ya bana azana ba parents azana ba leki ba moko ba yebi yote ozana niveau na été oza penza pour obaloba ka nozo finga eboni boyeko biso pe ba petit ba musicien ba petit pe o ba petit na bango pe to lingaka bango to sali kaka oyo lobaki wana na émission na uto landa ke apekisa leki ya mama omoni tanga na lobi vérité est-ce que ngana lobi lokuta na lobi lokuta te est-ce que yo monaki na émission ngana finga mutu est-ce que ana fingi mutu na loba vérité na bino na lobi vérité na chance nini pona kotalisa o pe yo simba bakoki pe ko interpréter ngo simba yo zande konanga mobali na koza na likanisa mabete obondi batu mususu o bazala bachele o bazala déjà na molimo ya kipité soki asimbi o bomo na kuna na scène etele minute ngasko so na simbi o naza normal parce que makanisi na ngai na mutu eza ya mabete vers yo donc c'est ça donc na koloba ke biso to finga batu te ngala lobaki juste vérité na mona ki ndeko mwasi azofinga moi ebele ezosala pasi dans la kotala ke comment mwasi akoye kofinga mobali boye comment mwana mwasi akoye kofinga mutu boye ça fait la honte ezosala soni même pona ye moko siko ngala yaki kaka kotalisa bato batalaka yango yozongaki dongo lukana ndongo yeba le pourquoi azofinga mutu wana yango natalisaki na bato batalaka ye boye ba pourquoi azofinga mutu la bonne le loko azofingela po bato musu ba kanisa azofinga eza pona combat neti ba combattant bazobunde bazo boya ba mise ba beta peut-être pour ndenge mboka pour la raison moko boya malamu pour la raison moko boya et tout mais ya ye eza pona raison wana te ya ye eza pona raison eza boye kaka juste yo mutozaki nozaki na mobulu yo mutozalaki na mutu likolo siko olingo kene ko
bala na famille moko oyo batu mitu eza ya kimia batu mitu eza ya sérieux parce que olingi marqué tu mutu na yo likolo wana bazo ba tia na ndako wana famille ona ko ma pe belle sœur ya te oko ma pe atayo moko donc batu balo bateke noko bala mwasi wana te to ko na mwasi na te parce que aza na nzela malamu te parce que ba yebi nzela oleka ba yebi ba aventure osalaka soko zaki mutu ba aventure te balinga babala yo mais loko zaki mutu ba aventure ata mutu moko ondima babalo azate mais après on a peut continuer relation et katana kawana sila kufa et continuer wapi mais comment yo mobali olingi mwasi na yo parce que quelqu'un vient à yepse de non ata biso ndeko basi ko mobala bala yo ania toke malembe comment un homme ngana lingi mwasi nanga naza besoin na bala mwasi nanga quelqu'un vient à yepsinga mais petit on a yozo lingo bala atambola ma bête abota déjà à passage na ye eza mabe passé na ye eza mabe et ezo dominer de présent na ye et puis je viens aussi na tiki mwasi on a linga passé à mutu eko donc nsambe nde mutaye bakale présent voilà parce que eza na batiel babala mais tamsu kitiela na sala ki kitiela sentimental asala ki kitiela na tamsu asala ki kitiela na par rapport ya situation oya kutanaki nango tamsu na pasi moko boye mama na ye azalaki maladi donc atali ke olela kende kosimba kisa suki ake kosenga aide place moko boye mutu ango lokwa biso tozalaka mitema mabe envers bato po oyo edi ata ndeko mwasi po oyebi te lobi tamsu akoki kosunga yo me olingi kaka obima na ye olingi obima na ye tamsu atali abimi na moko mwa mibale misatu juste kaka akangisi mwa mbongo azalaki na besoin mama nanga kufa te amela bakisi papa muta bongo lelo soki azwi libala yoka esi akosala lisusu kitele akosala kitele te parce que ti asalaki yango ezalaki na volonté na ye te ezalaki na sentiment te ezalaki na kati ya makila na ye te mais ezalaki mpasi moko ekweyaki azangaki lisungi azangaki bato ya mitema malamu nde ememaki nzela na ovanda na libala kino mais eza na mutu mosusu kitele eza mpenza oyo tolobaka mpenza donc adele ya makiti ndumba mpenza ya makila ye mpenza ata bali na ye aotika te ata bali pedovona mpenza atie kutu desordre na famille ya bato akomi kutu azwi mpe yaya azwi leki azwi na babeau frère na ye donc azwi akozwa mpe ata papa mobali bazali siko bato abongo siko botika ya kota la famille parce que obi te totala le passé te totala le présent tika kota tika tobeta masolo mosusu papa ania ozobanga teke makambo olobi doyonge baluka baluka nini ekomake no mutu moko boye nde asalaki kuna nde esimbi te ale yango mama wana akomi koluka kobimisa nyonso parce que wana yoki na baudio na ye il a même insulté dernièrement papa chéri diabétique et puis papa chéri alala atelemaka lisusu te namonaki na capture moko ezosala ça fait trop mal ndenge yaza wana ayebi état de santé na ye est-ce que ndenge yaza naza docteur ya papa chéri ye azwaki résultat ndenge nini yango azwaki ke papa chéri aza na kasi eza place ope do tozomi tuna baquestion yango nga mpe na tuni osiko bato bavandaka wana mpenza bazokommente balandaka bokotuna ye nanu te apesa bino na résultat ya jibe ya parce que c'est pas sérieux kokoma ti apesa bino na résultat ya jibe ya kifaiblesse apesa bango nanu seke ye azalaki na chambre moko na ye nde amonaki etelemaki te ayebisa biso vérité siko nakotala ye nakotala ye nde namoni na video ndenge azali te donc soki ye te donc seka ayebi nzoto jibe te akoyeba ndenge nini parce que ye oza docteur te apesa biso ka résultat po tondima ye donc ce que nous demandons justement sur le respect oyebi question navandaki te moyen atelema eza te parce que tozosala émission so ezalaki ke ifalai natema na ngai nazolosaki na ngai badocument ya badocument oyo ifanaki otika na ambassade naza na barésultat na ngai wana biso sikoyo biso tokendaka turquie ngai nakenda mingi turquie nakenda turquie te nafuta ba $1000 te to ba 2000 te mpo nazwa visa biso okenda turquie na compte école ya bana na compte école ya mwana na ngai nde basalaka bavacances neti sikoyo awa baokende kala te na juillet awa bazokende école d'été na Istanbul. Eza deux voyages. Donc, bamisu bakende na juillet le 14 na Angleterre. Donc, ça dépend par rapport
il y a budget au bâtiment ceux qui ont pour Angleterre bana ba kende mais ba parents peut besoin de toi il y a quoi accompagner bana donc tu auras visa na compte école vous comprendre compte école à bana dès au même passeport au même examen au ba senga kinga wana au tiki na école bango ba ke ba senma na bango visa yo kutozate ba yeli yo kaka et tout au sombi billet na yo et tout pour ça sika moko bo ke ba parc d'attraction et tout net tour au na instruire moi na po ba akende Turquie Istanbul alors quand la ligne soit akende alors que mais ngapena ko accompagner il faut na kende pe na mettre moi tour dans son papa bilamba la ngai ozomona donc j'ai même le droit si j'ai 3 enfants là-bas il y a même bana ngana surtout pour bazo ke na compte école ba ke ne bana no surtout o balingi ba kende o balingi ba kende Angleterre ba ke o balingi ba kende Istanbul ba ke na za na ba résultat na ngawana ya na ambassade ya Turquie ba senga biso il faut tout ça l'examen même ya sida oui tout ça ya sida tout ça il y a hépatite B hépatite C na malaria yango tout ça la rakuna donc c'est ba kanyo na moko na kati wana est compliqué moi ma visa no biso ana Congo na ebite bato mboka mususu be bato bakena na ndinga ba ngape na yoka ke bandeko ebele ba pimela bango ba visa ya Turquie c'est que za sida soit ana sida surtout le sida résultat wana edina eza nini anya eza na kati kuna yango yo ozana tembe na bato bien ndenge non nazana tembe te nazotalisa ka vérité po nga nazala muta vérité au cachet judiciaire donc yo pezela na au cachet judiciaire mais nga mutu naza awa donc afuna tala soko za déjà document na koyoko tiango na ndenge soki yo ngai nde na otala cachet judiciaire na ngai casier judiciaire la casier judiciaire OK oza na crime moko na sala eza pena pembe na sala na nga crime na mboka te oza ba bloc na biso ya nini oza nini je crois affaire ba résultat bon c'est ça c'est pour moi je crois affaire ba résultat ça c'est Cameroun ça c'est pour mon fils parce que les enfants aussi bah ça il faut bah ça c'est pour mon fils mon bébé d'amour gardez votre souffle mon chéri pour moi c'est ça pour moi maman les kabana kombo na Lauriane Pala Bangala. Lauriane Pala Bangala. Ça c'est l'attestation médicale. Merci, je te salue. Il faut que ça hôpital médical laboratoire au Salaka. On a écrit mon nom c'est Matukutani. Daniel Ania. Âge 37 ans. Zela. Ozalo lendo âge na yo ya. Il faut nazo kola. Mais nazo kola je suis toujours belle. Ngo eza nini Ania? Belle. Papa, c'est pas donné à tout le monde. Vous comprenez. Tu as vu donc examen médical, examen demandé, résultat, valeur normale. Malaria négative, HIV, ce qui VH, ce qui négative, oh ni nango ce qui ni hépatite, ce qui hépatite C négative, oh hépatite B négative, papa. Donc tu l'as affaire ba résultat a na hôpital de Bissokuno oh so nini kuna mama kuna ba tricage ezala raté siko eloko nini etindi yo obimisa siko eloko nini etindi ngala bimisa ba biloko oyo kota de sake santé ya mutu po yeba yango il faut ça la docteur OK vous comprendre yaya il faut ça la docteur to yemoko ayebisi yo so comprendre to yemoko ayebisi yo ke to tika ngo na plateau apo to za nanu po mon tweka mo bo pe keso mo ko ya do na gidi be seki papier nganga na za awa santé na nga eza malamu te ozo mona na ko ba ko bela boy na boy mais yebisa nga siko mutu o azo finga yo et la kisi déjà que boza na relation bien na mutu wana siko mutu wana ndeni na yebe temps de santé na parce que ceux qui azo finga parce que boza na relation malamu yo na yete parce que lobi que ceux boza na relation malamu te donc otikala ko betela ye lisolo eta vie na yo te soko bela ka soko zo bela otikala ko betela ye te mais siko comment mutongo ayebi état de santé na yo te obetela epete mais azo le kana télévision azo finga o sa malade ozo mona que mutola ndi aza malade mais wana question na yo otuni question na mama Congo bien papa chéri question wana na tuni na bato ba commentaka na biloko OK na bato bazo sepela ne bazo encourage aussi de bêtises encourager vous trouvez ça normal mais c'est pas normal et c'est normal
azala mutu moko mutu eza malamu te mutu edoka bana do kosele loko bongo parce que mutu oza eza loko ngai na ye na loba tade obetela ngali solo te soko bela malaria ozo batongati est-ce que webisenga anya nazo bela maladi moko bien libote webisenga na ozo batonga bobo siko ngai ndenge naza awa nake ndoko kanisa ke ndenge ozo batonga bongo c'est que ozo bela ta mususu ozo na problème attention eza na sens yo bete ngate nga naza docteur na yo te siko ndeni na yeba problème à santé no marque tout na yebi que ozo batif vraiment ça fait trop mal ba congolais et puis aujourd'hui Ania tout comprendre bien au moins c'est comme si la majorité des combattants combattants pour le règlement des comptes. Oui. Par rapport il y a babiloko qui combattant na eza pour régler les comptes na batu oyo bazwa ba rando bazwa ba problème na ye. Alors que ce n'est pas bien ceux qui combattent ngo bazo salela yango boy. Yé peut-être faut ba longola ye. Ba combattant viennent engager les combattants. Viens à Boketu. Donc, maman, comme Aza combattante. Bazo fingsa ba combattant. Aza fingsa bino azo sala soni. Mama jambo na Canada. Mama comme azo sala soni. Bino mutu boza ko bunda combat oyo. Bino mutu boza bunda combat oyo avec honneur pour te mboka na biso za malamu. Pour te trouver ba solution na kati ya mboka. Il faut déclasser Mama Congo la statue qui combattante. Elle n'est pas combattante, elle n'est pas combattante, pas du tout. OK, merci. Voilà mesdames, mesdemoiselles et messieurs, encore une fois, je veux besoin de dédicacer la femme légitime Yannick Bangala. Comme on a Ezoya bien. Lauriane Pala Bangala. C'est comme là, tu n'as pas qu'à Banga. Je ne pourquoi on a Zolinga Kumbo, il y a Lauriane et Bima donc Panayo pour que Ebima des dédicaces Nambala Moko. Lauriane Pala, je te salue la grande dame Bisika de Zomio Nzambe Azalanayo Nzambe Abatelayo. Merci, hein, merci encore une fois pour l'invitation. Agnastar, parce que déjà, il faut que je tonga et recoki. Mot de la fin, dédicace na photo le comment tout comme. Donc deuxième émission parce que j'ai des choses à dire. Ah, des choses à dire encore parce il y a on appelle ça mot de la fin. Na mot de la fin on a profité. Mot de la fin on appelle 10 minutes, 5 minutes. J'aime beaucoup mes fans, j'aime beaucoup les gens qui m'aiment. Je les aime vraiment. Na ndenga solo na kati ya mutema na ngai. Pe o balinga ngate na linga rabino parce que ngai a to fini la commentaire a to lo binini et ça na ni chaud ni froid parce que oyebi na ngate yango na bandeko lo ba o moni tadi ndenga musala o ngana sala. Moi j'étais danseuse professionnelle. Tu sais que Michelle Obama, première dame des États-Unis, Azala qui t'aimait, Azala qui peut Azala toujours danseuse professionnelle. Wana aux États-Unis. Mais pour Bokeseni Ezali. Bokeseni Ezali nangote, Bokeseni Ezali na kati ya bongo ya batu oyo baza sans esprit, bongo ya batu oyo baza cultivé te, bongo ya batu oyo baza basendi. A cause de la mona kata mususu 10 000 €, mais Azan l'esprit ya basendi, esprit pauvreté ezana kati na ye. Non, tout ça kaka po zela nano ania, tout ça kaka po maman a qualifié yo shege. Non, danseuse ma pamba pamba. C'est son droit, eza droit na ye maloba na ye. Au côté pena, à côté internet au non, kana lobaka na ngai te ya Michelle Obama, moi je connais ça depuis longtemps parce que a auto comme un livre mon kopé kala mingi te. Moi-même je suis aujourd'hui au mon livre na la commis et Kalika a publié déjà et tout. Donc c'est quelque chose de bien déjà. Il y a un autre expliqué que ngana tanga ngana za mututé le roi ba inetié azana poto elle n'est pas cultivée azana ma manière non moi je suis pas comme elle. Ngana zana katia nazana blood nazana Congo mais nazana yele natanga ka livre natanga makambu natanga ka. Donc on comment nazo expliquer que oh ya ko ekoloba ngana ko ekopekisa loba eloko ezana posa ya munoko neteto na posa ya motema na été. Voilà. Elle a tous les droits ya koloba ndenge na façon ndenge ni kolobela par rapport ya éducation o ye azwa o azana ngana ko pekisa été. Mais ngana zo loba kaka ke
Michelle Obama, azalaki première dame, azalaki danseuse professionnelle, puis azaka danseuse professionnelle. Même temps azalaki première dame, abina kasala ka spectacle, ayekolongwa ki première dame a continuer comme ça spectacle naye, a continuer même sur côté là, même na kati clip ya Beyoncé. Asala même ba tourner na États-Unis kuna na ki danseuse, akende ko luka ko yemba te. Pour ça valeur te comme c'est un ce qui n'est et le refus pas valeur n'habite à Luka qui koyemba te pour c'est ce qui valeur et matissa changer statut et tout non mais à continuer qui kaka na qui danseuse na danseuse ngai danseuse oui j'assume et ça musala le quoi musala ni surtout et ça musala o sala ke ngai lelo na yebana et ça musala ke o sala ke yem Congo ayeba ngai. Parce que si je n'étais pas danseuse, est-ce qu'il y a un c'est grâce à ce travail. C'est grâce à un leader qui a été madame Bafulanga, Babimisanga, Basalanga Nazala, oh Nazalelo. Nalelo na Robert apporte à ministre na Kokota, Yema Makonga, Ruta Poto, à Robert apporte à ministre na Kokota, t'es pour Baébiété. Baébiété. Vous comprenez, mais Nala Kokota, moi j'ai obligé mes documents, j'ai des projets. Est-ce que toi tu sais comment moi je toi tu yoko oyeba moi ndam parce que to sala kana yo oyebi ndenga na tekaka ba bilamba oyebi ndenga na tekaka ba biloko ebele na tekaka nzoto te na tekaka drogue te mais na sala ka cop nyoso oyo ko memela ngambongo ngai na zwa batu même batu ya mbongo o batu mbongo o ba sala ka makamuke ba mboka etelema ba uta bene ba zo luka ndenga ni ya kokota ya kuta na président pour investir na mboka ngana mema bango na mema bango pe na dirigeant bango botinda mukanda boye bozwa mukanda boye et ya botinda autant de montant parce que permettre biso to sala musala to ye to sala musala bo to roya tête batu wana pe ba uta misusu ba uta États-Unis misusu bazaki na Bénin misusu na Côte d'Ivoire ba ya Congo o ngai grâce na ngai donc pour la expliquer que toi niveau mon côté na niveau mon na mama kongote marié qui danseuse na o bango na tam sous danseuse za mutu pamba non wana bango na Congo danseuse za muta valeur danseuse za qui danseuse za musala o biso to pona ki ko sala eza musala ya kindumba te mais bino moko sikope bo sala la kango malamu te non bino moko pe bokoma ko mifingisa anya omoteka lelo bino bato bokoma ko fongola ba porte to kaka ngo lelo to baloba biba to kaka na assemblée nationale kuna ba tieli baza kuna ba député ba ndumba baza kuna est-ce que tu crois que ndenge balobaka ezandenge bango balobaka est-ce que tu crois que ba député nyonso o basi baza na assemblée nationale baza ba ndumba non eza ça dépend ya mutu soki azali na ye ndumba to azali na ye tielo bi azana ye mutu moko ya sérieuxité peu importe musala ya kosala peu importe milliard ya kozala kaka bongo même ceux qui azana ministre oui même ceux qui azana ministre même ceux qui azana kati église lokola mosantu mais lokola misala na ye eza ya kindumba lokola posa na ye ezali na nzela akosala yango kaka c'est pas parce qu'on est des danseuses que tolobi ke inoki danseuse nde ezosala ke to koma ndumba eza mutu oyo aza déjà na nzela wana na musala esika oyo ya kombele ya monike awa naza na facilité ya kozwa ba relation en facilité pe ya komi na ye na kindumba mais mutu loko ngai moi je me respecte parce que na uti na famille moko oh ba edika biso milliers non mais j'ai appris que famille mo lokola ba chèque tika biso to la famille ba chèque yo oyoki mère de mon bolo yo mona mama na biso omoni famille na oyebi ba mama leki na nga ba mbongo baza na ngona mboka oyo oyebi ba noko na nga ba ministre baza na mboka oyo bata minene na mboka oyo kene na budget kuna kembe combien de conseillers na budget oyo baza bandeko na ngai tiana se ba combien na kati ya budget donc ngona lo ba soto yebi mutu te po mutu akoya ko beta lisolo no ezaka o ayebi te soko yebi mutu te ko ya ko fungola munoko te po loba nga na vina nga na zala ndumba te na vina ngai na bala na bota mwana moko pona la kisao ke nazana nzela kindumba te parce que so lazaki na nzela kindumba na ngala zala bana tata loko na zala muta ba principe na bota mwana nga moko donc so na boti bana mususu il faut zala na mobali o siko na mona penza na trouver que o penza nde to kovanda vie na biso mobimba to koma ba pakanga na ye to bandi siko robota bana na biso mususu voilà parce que je suis quelqu'un de principe na muta bandu yo bozaka mutu ya bandu bien sûr papa na nga zaki na ba principe moko vraiment nga na tambola boy
eza kutu na bato musu na zana na bango bato musu baba Anya za makasi pona sa makasi na ko mona mai OK est-ce que bango ba ebike na za bato makasi siko po mutu ayi bango feza ka mutu aza proche na nga OK mutu apusa na pembeni na nga ndia koyeba po mutu ayeba ke mutu aza ndumbe za ka mutu apusa na pembeni na siko ya oyeba ndeni ke famille na biso za famille ya ba shege biso za ba shege te ngana banda musique na longwe pa na biso lokwa mama na biso banda ko ninga na bina te papa na biso banda ko ninga te na ki me call na tanga na Lumumba parce que na banda tanga na 14 octobre to comme ko tanga na Lumumba na ki me call na okendaka viva place na kina kubina ba parents na ba yebete tango ba ekoyeba mama na biso abetanga na ola kisomoni oyo parce que nyoso tout ko ya ko loba na télévision te omoni oyo eza moto aziki sanga na chasser ya moto apelisa penza chasser moto atanga yi oyo cicatrice OK chasser moto aziki sanga na ngopo na okende robina tellement eloko oyo lingaki voilà marde ko beta na ko zika na okende kaka tina eko kima ndako na biso na eko kende vendre ba koko na ngai na yolo c'est rue na koko na ngaza commissaire de zone oh lelo babengaka ba bourgmestre commissaire de zone ya Kalamu soko kei na Kalamu na commune na Kalamu kota okomona photo na ebungana Léonard Bungana okomona kombo na yewana Léonard Bungana kombo na bino koko na ngai OK tango na komi kimi mama na biso ko bete leki na kimi na ke ko vendre pa koko na biso na yolo na mabanga place na banda ko vanda wana wala koko na biso aza commission aza nani commissaire des zones oh lelo ba koma ba bourgmestre azaki na mbongo azalaki na mutu moko ya malamu la mayele mutu moko nani ya logique siko ba tante na nga wana ba tante na ngai ozo comprendre bana koko na nga wana batanga ba classe tina ba niveau moko ondima te donc niveau mo omdo botangi pe mingi omona ke ba komi mikolo bazo tanga kaka donc batangi ba classe ba ndako na biso batangi ba classe ya eleke bele ba classe botangi mingi donc pour la rebise que famille na ngato na famille ba shegete na uta na famille ya bien ya pauvreté ya ba pauvreté OK parce que provenant na biso que biso ba novana na ka riche copain na nga liboso azai mwana parce que akufa lelo personnel aux États-Unis azai mwana ministre on doit comprendre mama Congo mwana ministre. Moi j'ai copain il y a boéboété copain kaka ba chérie à quartier tout deuxième copain na corps riche to va na corps riche on doit comprendre to va na c'est là la site ça papa to va na corps riche j'avais 14 ans na mati na bandi musique to iti kolongwa nini comme on a lemba super na venir on a beau na bangwelo to comme na corps riche là ko banda musique donc il avait 15 ans moi j'avais 14 ans. Voilà na obida na viva. OK. Mais ezala ki kutu te chérie longola lamba longola pantalon te. Ya ba chérie ya ba quartier kaka moi bisou moi nini bovandi na ba kwa ba masolo ya bongo. À l'époque où on banga na biso makamba. Tozo banga pona koloba ke naza mona bonne famille. Na vraiment mona ya bonne famille naza mona na botam na famille ba ministre te. Il y a des députés, il y a des familles, il y a des gouverneurs, papa la biso azaka gouverneur, to ministre, papa biso azaka commerçant. Azaki commerçant, te karabilamba na braza. Azaki na mbongo na ye. To kola bien, to lea bien, to tanga na ba condition bien. Parce que biso to koli na braza na Kinshasa. To vandi mingi penza na Kinshasa tant ka to ko kima deuxième guerre assassin de to ko vanda na Kinshasa. Vous comprenez? Donc to koli na famille bien. Maman la biso éduca biso bien prévenir bat balika ba finga ngai mais ngai jamais la kolika na finga mutuna ko sana mutuna ebe finga te. Merci Anya to luka donc bon me kara ko respecta ka batu ceux qui bat bazo lo te bon me kara ko ça ko pesa moi batu moi ba respect qui danser c'est synonyme ki ndumba te eza musala na linga pe musala ngo mingi ki danser eza juste ka so na 30 juin pe to ko mona pe bo surprise Anya. Le 30 juin na robina te parce que nazana na kata musala mususu. OK. Là je travaille comme journaliste. Je travaille pas comme danseuse. Non. Là, OK. Parlons un peu de Ferrego là. Anya Star, yo posali moko o leki na nzela ya ba musicien, l'arrestation de Ferrego là. Lecture nango yo zo sala ngo ndeni Anya.
Bon, arrestation à faire école, je crois na uta ko lobango l'émission o elekaki eza eloko ya passe eza eloko kudute tokoki bon tokoki ko lobelango car peut-être pour na ko interpeller ba autorité na biso pour ba sala quelque chose parce que faire école as artiste un grand artiste oui as artiste menene vraiment kotala ki asali crime te peut-être ya koboma mutu o ezo senga ke a mérité boloko wana ezo sala passe mingi ezo sala passe mingi yango ezo sala que peut-être que sur une question nango nazo répondre par rapport nango quoi donc eza eloko moko ya pasi ya ko sepela nango te ya ko nini marqué tout bango ba négligeaka ba journaliste ba moko ba kapena na ba journaliste na bango mais jusque là non on rien donc ba journaliste mususu to ba chroniqueuse mususu bango ba mona bango kaneti ba tout moko donc mais nous en tant que journaliste comme moi donc comme na accompagner ka ba musicien na accompagner ka nyo surtout ezali malamu culture na biso donc na ko vanda na silence sans que sans soutien moko n'a apporté pas à faire rigoler peut-être financièrement na le bezalate et pour ni ma kambo école lié boloko o ya za bisika za les akulu mambo te on za mama kishasa te je crois yebi des blocs on est les kaka donc peut-être car moralement na maloba ya malamu ki azala makasi bisika azali eza makambo yaka to mona pe ba papa oyemba na baboloko to mona ba artiste ya minene même ya ba États-Unis ya partout ya ndenge na ndenge ba kota pe ba boloko donc ya kutu aza na chance boloko ya kota eza ta sali crime te ya koboma mutu asali crime ya violité mais eza que ezelo komuka le kaki na kati ya famille ya bendaki mwana matoyi ndenge to yoki na munoko ya ndeko na yemoko donc nazo interpréter le côté abetaki mwana mwamba ta pona ko zongisa mwana na nzela yo mko ebisiko bakamba poto ndenge ezalaka la poto balingaka babeta bana te balingaka babeta pe moi cité nde sika ememi sika azali eza passe mingi ngana osengaka na autorité ya mboka vraiment bameka kokota na mwa likambo yango bakota penza voilà na kati ya likambo yango surtout ministère ya culture et c'est ça oh deuxième émission na rejoindre Anya na zotikilo temps moi aussi j'en profite les autorités ya mboka na biso frère c'est un grand artiste oyo a memaka drapeau ya Congo partout mais depuis son arrestation silence radio même communiqué mon côté il y a des autorités, même le ministre de la Culture. Donc, c'est comme si Ferregola est abandonné. Ça ministère de la Culture, vraiment, il faut battre les mains. Parce que ceux qui ont dit que n'a pas si mingi. Parce que c'est un ministère n'a pas. Comment tu peux imaginer ministère l'État, ils ont l'État pour accompagner les musiciens. Mais musicien a quoi les kama, musicien a quoi les problèmes à se retrouver à tes ans à Kinshasa mais ezali na poto kuna mais aza musicien même pas communication même pas kolobata message moko d'encouragement et si kazala eba que non on est de cœur avec lui peu importe distance peu importe likambo donc on cherche des solutions bangonde baza ministère de la culture bangonde baza na kati ya gouvernement il faut bayebisa mokonzi ya mboka bayebisa peut-être premier ministre pour la reluka leur intervention, leur implication parce que Ferregola à cause de la beauté la drapeau ya Congo ici kabipa inabipa azali ko sala fierté ya mboka parce que on a souci na biso za on a vraiment il faut pas ça quelque chose ça ça le côté de releka kaka faisons quelque chose pour Ferregola ça fait honte ça fait mal ça fait mal parce que il y a l'argent qui sort l'argent sur l'État et que dans le ministère de la culture pour na ba musicien siko bino bovandi silence radio pendant que Ndekonabiso a en prison a subir peut-être ba douleur et que ce ba kanga na bolo mais c'est pas facile hein ko za na ba million ndenge nini ko ba kango esika moko oza coffret ozo mona bato oza na bango te et ça la ka et bébé sera moral na bisa yo fermez la porte venez tu vois. Ok, Baba, ça là quelque chose. Mais Petro vini aza rebelle. Yo zela to tindo na est kuna dogo bunda bitumba. Mama toke. Oh maman, on travaille. La kola bakola la samsala.
Ticket yani. Ah, je suis triste. Olwani libanga. Maman, là, c'est lycée, gérer, pardon. Ça a quelque chose pour la faire parce que c'est. Oui, ça a quelque chose parce que ça fait mal. Ça fait mal comme on a moninga zananesika passe pendant que biso toza libanda, bango baza libanda bazola la banda bazolia bazomela. Donc ça a quelque chose, ça a quelque chose parce que ça la passe même baninga na o même ata bayoka na raté. Tant moninga zana moment est passé, vous devez être là pour lui parce que azan de kona biso so que zaki pe bino tozala wana pour na bino vraiment na osenga pour ne pas citer les noms na osenga na bandeko na ye penza o bazana kati ya milieu bazana kati ya culture vraiment ça là quelque chose pour ndeko na bango ba trouver ba solution ndeni ba koyeko sala pote likambo oyo et ça la manuki noki pote ba tika faire parce que ba lobi ça dossier depuis 2014 ça dossier à 2014 donc ça date depuis longtemps. Oui, ça date depuis longtemps c'est juste bika la pote ndenge zalaka au changer peut-être adresse bazoti ndolo ba lettre na adresse wana yo yebi to répondre raté et tout buko ba okutana nayo kaka ba olia yo donc c'est ça qui s'est passé. Voilà, merci. Le temps que juge a fungula dossier batala ndendi ba ko sala to sambela ke tant juge a fungula dossier yango bako comparaître ezala ke aumela kuna te quoi aumela te même ce que rozala ke batiki enanu akena repointer atendre ezala chaque semaine rozala eloko malamu. Merci beaucoup Wanezaki, justement parenthèse pour le padre Ferrego là, nous sommes de cœur, le padre de soutenir yo to rozalawana justement pour nous luka moya ko cha même ata mo makelele bayo. Merci nanga na bosani ko pesa na bande konyo surtout ya Massa Production pour soutenir non pour na soutien à faire vraiment merci na bango Massa Production o ezali bongo producteur Amadou Djabi et puis o azali na kati ya communication Popol Mukelenge vraiment merci na bango komona ke soucio bazanango même na équipe ya Wenge Mobimba ba leader nyo surtout na ba ministère nyo ndenge baza vraiment à cœur avec leki na bango Ferrego là eza eloko kitoko ya makasi et puis na ndenge pe ya ba cause soki bango pe basali moi quelque chose pour témoigner na bango ndeko na bango leki na bango bisika azali a umela kuna te ekozala malamu mingi. Voilà question nanga bena donc banaki koya wana pona makambo ya Wenge parce que na yebi ete yo pozali na kati kuna bozali parmi bato bozo kosala promotion pona milulu e kosala mabongo na stade Martyr kuna na yebi kulutu Popol Mukelenge toujours correct azali wana na nyaki na tunaka question par rapport na yango meyo au avancer ngai nzambe azwa lokumoke ba yaya wana bazoko soutenir leki na bango et puis toko inviter aussi les autorités impliquées. Vous c'est un artiste en fait, c'est un artiste azali aujourd'hui so longoli Kofi longoli Wera JB ezali ba Ferrego là ba Fali Poupa donc alors baza batumo boité qu'il faut qu'on piétiner bango même s'il y a le mal. Voilà to me kobeta lisolo ya Wenge mama bino boza kuna na ba préparatif wana ya concert à monene il y a le 30 juin au ekosangisa bana mboka pona kotombola lisusu lokumu ya musique pona kozongisa unité oyo ezanga ki pendant beaucoup de temps ezoko évoluer comment. Bon, ils ont bien, bon, on a déjà promotion, banda qui m'a cassé, bah panneau déjà ils à côté là-bas, bah concours, il y a vraiment déjà banda qui et tout, na bande ko bah gagner, bah ça va bien na bango, donc on fait le quoi, donc bah bien pesoté comme déjà, bah tu bah nous ressemble déjà, bah samba déjà bah bien na bango ils ont la question pour mingi, mon colonne vraiment tout coûte un système à Pentagone. Ah, donc tenez à Pentagone. Bon oui, parce que entre en même temps où il y a musique à 4x4 tozongina na Pentagone en même temps peut soutenir peut faire DCT soutenir peut soldat la biso o bazali ko bunda kuna on a biso mboka na biso voilà vraiment les 30 juin biso ne se pendait photo on la pendant la Pentagone ceux qui pensent à la Pentagone to ressemble à Polo il y a soutien à faire DCT et bien on va Polo à faire DCT il y avait un système cara il y a des soldats. Déjà, les 30 juin, est-ce que Anya Nandege Bozana Kati Kuna politique ezate na kati ya concert? Non, politique ezate. Politique à mon côté, eza na kati ya concert. Eza vraiment concert
unité. Donc il y a unité, il y a bolingo, il y a bomoko on est zakara pour na ba musicien wengete et ça peut pour na ba musicien nyoso ya mboka et ça peut pour na ba politicien et ça peut pour na biso bana mboka o to koma ki séparé o to koma ki na makambo ba tribalisme to longola yango to za la bomoko to lingana Congo eza ya biso nyoso Congo eza ya mutu moko te o ko yebisa biso ke Congo eza ya ngai botika yango ngate ya biso nyoso to donc il faut to za la bomoko to lingana pote Congo na biso ki ndeliboso donc politique eza te na kati Anesta question mo ezo yela ngai mais fona tuno kaka parce que yoza kati prena ya wingi on a parce que eza na ba répétition o yozali à huis clos bat ba ko tate mais des fois non on a pu mon tueka et donc pas na yo Anesta même bible lobby ceux qui aux otambusa ba brebis ebele ba brebis j'allais dire mais ceux qui moko abungi nzela batika kananu ba oyo bana ordre olandi oyo abungi ona po ochena na ndako wenge muzika ezali koko bisika Ferregola abanda pe musique na yeku côté kuna aujourd'hui Ferregola azali na pasi na force na bolingo na connaissance na crédibilité oyo bakulutu ba papa na nga wana wenge bazana ngo est-ce que bakoki kolobate que non Toti kanana makamba promotion ya concert ya le 30 juin to wela nanu mwana na biso oyo azali na place a pasi to luka moye to intervenir makanisi wana makanisi wana eza na ndenge oyo zolobela ngote parce que concert le 30 juin eza événement moko ya monene eza événement moko historique eza événement moko ezo sangisa bato ebele eza événement moko ko sunga ba veuve ya ba soda na biso o bazakuna na est bazali ko bunda pona unité pekimi ya kati ya mboka na biso siko eloko ya bongo ndenge ni olingi bakata non na lobite ke bakata te batango na standby eza standby ndenge nini ekoki koza na standby te parce que eza eloko oyo mboka mobimba eza kozela ebanda kozela yango mbula na mbula bameka bato bameka ya ndenge na ndenge mpona kosangisa wenge muzika 4x4 mpona kosangisa jibe piana na wera babeta podio moko eza eloko jete est-ce que temps peneza pena donc important ya kosangisa susu jibe wera Didier Masela Ale Makaba oui parce que bino bozomona yango kana idée ya jibe piana wera son Ale Makaba Blaise Boula donc le fondé Didier donc c'est pas seulement eux c'est le Congo c'est le Congo ça comment ne muto ezali ko sangana parce que séparation na bango ekabola ka Congo séparation na bango ekabola ka muyaka te ozomona muyaka lingi muluba te juste parce que jibena wera bazali so esika moko te mais lelo batu wana grâce ya producteur Amadou Djabi asangisi bango batu ba meka belé ba producteur pe ba yebele ba meka simba te mais bandimi lelo ko sangana pona bolingo ya mboka pona unité pona bomoko ya mboka mboka na biso ekende liboso pona koboya tribalisme koboya séparation na kati ya mboka po koboya guerre na mboka na biso eloko bongo famoso lo bake bakase yango po na lobi ko kasete c'est ça donc baniya na ye biso nyoso tout ti tozo loba tozo sala ba émission R nyoso tozo loba tozo soutenir Ferregola parce que on est de cœur avec lui aza de kona biso ya na biso donc tokoye ko tika ete bande kona ye ba yere ba kulutu na ye baza vraiment motema na bango eza penza moi likolo pona moi na bango azate parce que ce kazaki libanda ningaki azana kati ya concert ya le 30 juin te azala déjà écarté te nan wana eza bino ba chroniqueur te biso ba chroniqueur te biso to mona ki peka na télévision lorsque ba présenta ki batu bana nyonso ya wenge ba présenta ki batu oyo bazala ki na ba contrat o ba signé ki déjà ba contrat vous avez vu le producteur Amadou Djabi alobaki non abenga ki Ferregola ba solo na Ferregola mais aza wana te pona koya ko lobaki to solo la ki boye ceux qui peut ba signé ki contrat na bango moko na cause ezaki ke non après peut-être tant borobeta yo rekota na moment boye ko sala surprise po batu ba mona lokwa batu ba mona ke ko sala te okoya na moment boye batu ba mona ka surprise donc c'est que concert ya le 30
faire alingaki ozala surprise alingaki azala ko alingaki azala penza soka azaki libanda alingaki azala surprise oyo vraiment alingaki kozala mokolo wana eza faire ekola donc c'est ça exacte ke baécarte mais lokola ke azalaki lokola surprise tant o déjà za na passe bakoki ko intervenir non baza intervenir est-ce que pour intervenir faut baleka la télévision nga na tuni keso koyo ozozala kuna voilà merci baza obligé koleka la télévision mais nga na yebisi yo na assuré yo ke baza ko intervenir na problème inférieur ça Amadou Djabi le producteur ezala JB Piana Wera ezala bandide masela vraiment baza na touché baza vraiment touché parce que wana c'est wenge faire c'est wenge siko azata azana sika ya passe humiliation pena wenge bakozala na fête mobo le 30 mai mwana na bango azana prison non ngo humiliation te comme humiliation point eza problème to yebi ke loi ya poto ezala ka bongo loi ya poto même soki ezala ki yo okutanaki na likambo wana baninga bacha na no pembe parce que na poto babetaka mwasi te bakokanga yo papa ato oza musicien te babetaka pe mwana te ndenge toyoka parce que assistant social na nde mutu bakotisaka bana na basi bamidele babena kati ya mitu tu vois